Bosengo, Koeba Bino Ebele, Kolanda, www.congolocolenews.com. Lelo vi les alaki ya koningana. Batubaza na moi complication, batubaza na moi kokosopo na kososola. Likanisi ya ONG américaine Human Rights Watch. Population lelo a telemi à lobby Human Rights Watch etika Kanyama na équipe naye basala kimia opération Likofi 3. Botala na bilili ndenge banakin bazoloba ndenge population ya Kinshasa elobi bakuluna bakata mabumwa ba mama zemi bakuluna baboma batu bakuluna ba viola batu yango bango balobi baza sima ya opération Likofi 3 baboyi makanisi ya ONG américaine Human Rights Watch balobi akende na makambu na ye na mboka na ye aya kopesa mitindo bongo na kati ya Congo Kinshasa te ba mama pe o batekaka na detail na kati kaka ya element oyo batomboki balobi pe na micro ya Congo Lokole News balobi balingi opération Likofi 3 ezonga po bango pe banyokwami bakuluna bashege baibi bango ba mama bakenda koteka mapa na tongo ba violer pe bango lokola na bakuluna wana kaka yango basengi opération Likofi 3 ezonga balobi Human Rights Watch alongwa bongo na bamakanisi na ye wana ya koboya bakuluna baboma bango kasi na ngambo ya Human Rights Watch bango balobi esalema nango opération Likofi 3 kasi na respect ya droit de l'homme boyoka ndenge makambu ezoleka awa na kati ya mboka tokutani na bino na sima bolanda koyebisa biso opération Likofi 3 oyo balingi balancer yo sepeli nango tote parce que babi ONG américaine Human Rights Watch akende na makambu na ye kuna atika kocha balwa na mboka na biso ngai nazoboya opération makambu ngalo baki eloko nazoboya na opération Likofi 3 puisque asalaki opération Likofi liboso akanga bana wana te bisika bana wana bakenda te na loi eza boye soki mutu aboba mutu foto mona bi batie na prison ba pesa kondana ba condamner bango mais bana wana bakanga bango soki aboma bango soki asala bango nito yebaka te ata asali musu sikoyo e continuer ko bomanga batu eloko wana emema crime na kata Kinshasa ko belelo oyo ba posa wana ba masque tile ba koma kote ba bandako na butu na ba masque ba tikalaki na ba osala to opération Likofi 2 biso eloko wana to linya wana te avant ça opération Likofi 3 abimisa liboso bana ke so bisika kena bana liboso ke so kanga bana wana to mna kena bana atinda ba quelque part na sera ya ministre Luzolo Bambi tango bana osala opération na wana o mona atindi bana buluwo to bike bana bakena buluwe bakena ingenge bakena bisika mais siko ye akanga bana wana bisika mema bango to yebi bango mema bango te bisika tamo na bana na opération Likofi te ba kena bango te ata sala opération Likofi 3 akanga bana biso bande ko na biso bisika mema bango te na ba inoso bisika kena bango te do biso to lingi biso to lingi opération na te parce que eloka libosa sala opération na to mona ko réponse ngoma loko to mona te elo emela biso crime na kata Kinshasa et comment côté la batanda kuna masque comment côté la batanda kuna masque à cause ya nini ba poser la opération Likofi yango ezalaki yona. Merci papa. Le faire passer pour tuer des jeunes délinquants incarcérés et en attente de leur procès. Nos propositions et recommandations. La dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale recommande à Human Rights Watch et à ses semblables de 1. Respecter en toutes circonstances la souveraineté de la République démocratique du Congo. S'abstenir de distraire l'opinion publique en alimentant le Congo bashing sur les bases très approximatives. 3. Manifester un minimum de solidarité pour les victimes des bandes de criminels dits Kuluna. Faire plus. 4. Enfin, faire plus, faire mieux et faire plus vite en faveur de la consolidation des acquis de la paix, de la démocratie et du développement de la République démocratique du Congo, au lieu de chercher à opposer le peuple congolais à lui-même. Pour l'ONG Dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale, Alfred Moté, votre serviteur,
coordonnateur national, et les collectifs des 104 ONG citoyennes. Vous avez pour la presse les documents et l'annexe des signatures. Je vous remercie. Phénomène babengi kuluna batiki ba mama na bazemi ezanga ba papa bakati batu maboko bapasoli batu mabumu. Alors biso population congolaise to sepelaki na la police na biso ndenge lansaki opération Likofi. Tango balancer opération Likofi, population bazalaki soulagée. Sikoyo yuma liwati alobi boye ye il faut côté la kaka bakuluna va continuer musala na bango. Est-ce que ça malamu yango biso lelo population to telemi to lobi boye to sengi na bakonzi ya mboka va lancer opération Likofi 3 pour to fêter malamu na ba fête. Et ça boye te to lobi na yuma liwati boye esengeli na ye ko respecter mibeko ya mboka oyo ye azali. Soki mbeba ezali na yete asala akoma lokola yende justice ya mboka atika bato baza na justice ya mboka na biso basala musala na bango. Eza boye te yango toyebisi ye boye azonga lokuta na ye na bandeko na ye mosusu oyo baza kokosa ke opération Likofi ebomaki. Est-ce que opération Likofi ebomaki? Tomoni bato balobaki ke babomaki. Bomonaki bango na télévision te balakisi bango na télévision bato yuma liwati alobi ke babomi bazali na kashio baza kosala peine na bango kuna na yango population congolaise elobi boye opération Likofi ezonga opération Likofi na yango na mokuse yango wana on dirait Mamalelo et Fili. Ceux qui sont terroristes, kuna na Irak, na Syrie, bazo ma batu, communauté interne ma population, ceux qui police et l'ingénieur bête à bango. soutenir la police na biso ye human rights wana o aye ko pesa mibeko to boy makamamboka na biso ta biso RDC bakuluna wana ba terroriste donc to boy bango to boy tenir la police na biso ke liboso to Likofi 3 ezonga poto fêter ba bonne année peut zala kimia pour de bon et que human rights ayo ka to boy na makamune na bato bazo soutenir ye to boy congolais za pona ba congolais to zala kimia na mboka na biso ba kolombo to za makamune na biso moko et que la police na biso to soutenir bango ba continuer Likofi 3 di awa na mabele nde to za awa biso ba mama nde to za awa ba kuluna bazo violer biso surtout biso ba mama pa to bimaka 3 heures oko kendelishe tu pa bazo ko boma biso bana na biso ko violer en tout cas to lembi to lingi Likofi ezonga po baba na kokanga ka bango penda biso to lembi biso ba mama yango moni pasi oyo biso ba mama to zomona ko bota bana penda bako bakuluna yango ngana bana mabele awa après ça ba na magasin na prika ko biso ba congolais tozo teka bango bazo ka biloko pe étranger ba na ngona mboka na lesha il fallait biso nge to some pa na bango to teka ngona prix na biso bango bazo teka ngona prika ko biso teka na zangi yango pe bango bazo teka ngona magasin eloko na to boy yango bango bako tsabila ko to some pa na bango to teka na prix yango ngana fa na se qui marche pour soutenir la police nationale congolaise pour la musala
mosala kitoko oyo asalaki opération likofi NAD mpona koéradiquer kosilisa phénomène kolona na Kinshasa. Biso population congolaise toregrete mingi na déclaration oyo ya ONG américaine oyo babengi na nkombo ya Human Rights Watch. Baye awa bazovanda kuna na Gombe bazokolala na baclimatisation na babetu ya Duxe bazomata na bajipa malili bato na Mombele bazokufa na Kingaba bazokufa na Kimbanseke na Njili na Masina na Malweka kulu na zoboma bato droit de l'homme wana lobaka eloko te bato bazokufa. Sikoyo opération likofi balancer yango na commandant le colonel Kanyama waza commissaire pour la Kinshasa. Il était à la tête de cette opération. Asali effort général Kanyama a éradiqué le phénomène Oyo. Après les lots Oyo ba ekoloba kinote opération likofi na ezalaki mabe ezalaki mambo ya lokuta ba faire disparaître bato. Mais toi tu kolanda na télévision mikolo ba photo ba bango ba brandir na ba rifi na bango bana wana ba monani yango tozolo ba mindele mukimuyibi na bango bazo kolanda na mboka na biso abayiba ka ba richesse ya mboka basaka ba rapport à lokuta batika bloko wana ceux qui bazo continuer biso moko population to sa charger na bango ba bengani biso na Brazzaville bomoni droit de l'homme alobini na Angola bazo bomba bandeko biso bazo kufa droit de l'homme bazo lobani biso ba congolais ndeto za ba nyama ceux qui baye na mboka na biso ba pied ba yibi après ba ki osala ba rapport à lokuta mbaloyo police te biso moko to sa charger na ba onja ni message yango. Baimboka baye lelo koloba oliboso ya bato mabe ya bakuluna population ya Kinshasa elembaki na ba viol koyiba kokata maboko boni ONG ya bamindele oyo balalaka na Kisasa te bayebi réalité ya Kisasa te baya lelo kokosela police nationale na biso makambo batia poto na musala ya police nationale congolaise yango biso baimboka biso ba kinois na ba kinoise totelemaki lelo pona oyanola ONG wana na ba complice na ye ya libanda to ya kachamboka ke biso moko bana Kisasa tolingi obe opération likofi zonga pona mwana Kisasa azala na kimia atambola ndenge alingi amele moko alia na kimia police sala mosala tala tina ye lelo biso tout tozali awa. Je vous remercie. Ok, merci. Musala bazo sala basala bien mais baninga na biso mususu bakanga bango koto bakenda toyebite tolingi musala esalama bien baninga na bino ya bashege o to baninga na bino ba innocent. Bon ezala ba mutu mususu a komplikaka na suki akati mabe awaleka na nzelo be na ville atambo ya makongu lipa na lagom ba mon lokola atambo ya ville bakangie na okanga bongo ba mama na ndaku ba regrete yango moni to lo ba bongo antikuluna. Merci papa Oroloba papa opération likofi 3 lancement nango ezaki lelo balingi ezonga kasi Human Rights Watch ONG wa ba américain balobi ba bomande batute pamba te bakoki ko bomba mutute ata kwaza criminel. Tout d'abord to kende to zonga Human Rights Watch azo distrait biso fort par rapport à nini batu bazo boma batu kuluna azo boma batu mutu boye bakatie macheti ba morceler ye siko bazui solution ya ko boma mutu wana yo ko condamner muto ya bomiye siko bato yo bango ba boma Human Rights Watch apesa rapport wapi batu bazo kufa na este rapport ya Human Rights Watch eza wapi atika o distrait biso tolingi to kende na ordre na mboka batika o distrait biso. Papa yo landa rapenza par rapport à Human Rights Watch pamba te a publié quand même mambunyo sezole quand même na Beni massacre ya Beni Human Rights Watch a publié kiango. Oui ma sœur azo publié mais bazo sala suivi a rolandela batu bazo sala biloko wana opération likofi 3 tozo zelango bras ouverts. Merci papa. Merci papa.
crédible yebani na monde entier o ba maloba ezaka solo bandela papa bandela ezali ONG oyo yebani monde entier o ba maloba ezaka solo. Merci papa. Mbote papa. Mama, ye ONG wana. Batuko boma Kadhafi na Libye balobi. Tribunal en Salamab. Oh, si batuko boma Ben Laden, tribunal en Salamab. Et c'est un ONG, on a droit quoi ça en Ambouk. Bango ba parti pris pourquoi? Oh ba kuluner ba bomi. Et c'est ba bengi biso. Fa ba benga pet. Ba famille ba kuluner ba bomi. Boya loba ba bomi bino combien? Ba ba keka parti pris. Oyo soki kanyamo la police a bominé wa ba batie nord batie misu mais o ba kuluner ba bomi ba violer ba kati est-ce ba bengi ba population ba zui ba problème wa pe ba kende avant ba katolika mwana ba pasola non rapport na bango ba benga population o pe ba zui ba sentence ba kuluner e ba zui rapport na biso na ba kuluner après ba kati maram. Merci papa. Merci papa. Comme na suka ya reportage oyo bomoni ba vie eza vraiment contrarié, eza vraiment contraire. Bato mosusu bazo soutenir ONG américaine Human Rights Watch, misusu bazo soutenir opération Likofi. Vous allez toujours branché na Congo Lokole News pour poser la nouvelle ya solo. Merci na binonyo so bolanda kabiso bolanda biso pe na lokole ya Congo news.com. Merci na Emma Manzambi production na papa Clément. Tokutani na bino mbala ya sima boye ba été site na bino eza déjà opérationnel pour visiter www.congolocolenews.com bokozala de suite. Tokutani mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino. Merci.